bonjour, mbote mingi na bien situ ba bolinga ka maman Eliane Nitu. Na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vie puis moko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bande ko nanga boza bien? Est-ce que qui m'ezali? De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amorazo ba telepso qui m'ezali. Na lobaka toujours ke kola la kolamka. Eza habitude ete. Ce qui olamuki, yeba ko kumisa Nzambe ko pisa Nzambe merci. Kotika pe journée na maboko ya Nzambe. Po ata ko bima, ko kende ko zonga, eza pe habitude ete. Ce qui Nzambe batelité. Moyen était donc faut errer sur tambola toza toujours dans Nzambe kati na biso boni bino kuna boya bien nga boyebi ka so bomika na pepa kaka boye faut comprendre que les kamona moto les kamona molunge biso ana Congo moi to ko matina ba 40 degrés moi eza ya ko sakana te bino bovana bino na mboka malili bwana ba pio na bino biso atozaka ko pepa kaka beko pepa na me ana mai. Ici c'est votre deuxième maman Eliane Nitu, la reine mère. Appelez-moi Kimia Kakalko, on va ça. Maman Nitu Beton. Nalbaso za mutakanda, kota la nga ite po sepela no ngate. Au monde aussi qui pose mutakanda. Nalbaso za mutakanda kota la nga ite po ko sepela no ngate. So pose fanatique qui révolté, kota la nga ite po sepela penate. So po mo za mutamotema ko kauka. Kota la nga ite po sepela no ngate. Emission nga na ebisa bino toujours ke ezaka pona ko bebisa te ezaka pona ko bongisa. Ngata ko na yaka bo ko vanda na mutu na bate na osama kambo pona ko bongisa. Nazo sala ngo pona ko sala nini pona ko bebisa te. Merci beaucoup na bino nyonso tout. Obo disposata na bino pona ko tala nga to pe pona ko yoka ngai. Tono ba kialo alors bonjour bana bobenga ba maman bobenga ba papa. Émission na bino yango ebali. Préparons-nous pour le mariage ensemble suivant maman Eliane Nitu. Ah otolobaka makambo etali famille. Na milisoyi mo eliki makasi. Du vrai, du vécu du quotidien, on est au solo la awa. Du vrai, du vécu du quotidien, on est au solo la awa. Et ce qu'on a été, bandeko o batala kangai, o bataka maman Eliane Nitu, bazonge la ke maman Eliane Nitu. O moninga nazalaka boy. Depuis na yo kaka maté na yo, maman na changea. Maman bokondi mangote on a ça la évangélisation. Eza évangélisation on a ça la oyo parce que ça me pena ba pasteur ba benga nga ba bisanga maman Nitu musala sala ka yo moko omiye bakana yote mais osara na makambo mosusu écoute na bakati église et ça la maté maté ya muso pesa ka église était ya makate parce que ba ton église ba koma kozala ke pour ateyi ya vérité zo banga habité soki na teyi boy na lobi boy bandimi nga ba kokima bandima lelo bakoma kolinga batei bapokola bango mafuta bapokola bango mateka balempa bango bandimi balinga na bango te makambo ezo tutsa bango motema oyo ezo sala bango pasi omona ka mondingo onde bayebise makambo na nga aye fweza bayebise makambo na nga yango atei boye ya bwakelinga mbwakela zoka te ta moto ke l'église Saint-Esprit alobaka. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Au que l'église boye, mote ya tei makambo yo zana ngukati na yo zo sala ya mabe mote ya tei. Ezake nzamba lobelio. Nzamba lobelio po sala nini o se corriger. Momona ka biso batamukinde to zala te ndenge za boye aboke ninga mbwakela. C'est vrai ba pasteur pe bokela batu bambwakela waneza solo. Ba pasteur pe baboka bambwakela, l'évangéliste baboka bambwakela. Ba ma pasteur baboka ezaya solo babokela batu bambwakela. To boite. Mais ça peut ba moni sotuté. Ce qu'on moni likamwa ya kati na yo, OK une église ba te likamwa na yeba ke Nzambe alobelio. Avant to kota na lisolo le to so makambo tali haine, jalousie na motema mabe en to so alelo. Bomo na mikolo na akabwe. Tala ndenge na koma ngebu. Femme africaine, mikolo kakabwe. Biso na Congo bunga akabwe. Et to sala na ndenge ya futur. Pour moi eza makasi moyo. On a la okokate, il faut ça moi relax. Oh nyoso bomona ka ba Eve ya Jonathan. Yango na tatu. Papa na mwana. Bilamboyo les toza mkone, les toza vendredi. Bomona ki yango bino moko ndenge na simba ki yango na maboko. Na yebisi bino ki tatu eza opesi na tango, ozi na pokwa. Opesi na pokwa, ozi na tango. Très correct. Client ezaka ngate. Ba client bazali mais c'est une question d'organisation. Ayebi ki te maman, abi ki lambo akola tango vendredi,
na luka na tongelamba na pesa mama po mama sanini alata yango bomoni boye ngape mikolo kaka boye naza kaka boye merci na mama musu pa satindela kinga pe moi centime na ngai mama nitu ke ndio kendo soma maputa mususu mikolo soma maputa musola tana na Kishasa kuna po moi e bunka na nini et puis mama zo sala yo ngep tala ngep la basoza mutakanda kotala ngate po sepeno na ngai te lelo to oswa likambo oyo etali en ndeko oyo asololi na ngai bisinga mama Eliane na bengi pona yebisa yo kote moko e alokola tubela na lina okela pa pasteur te po batonga abato nena okepa ba papa surtout mama pasteur so yebisa likambo na yo osamwe nde osambwa abina ngai na mukiba bake il faut avouer ta moitié pardonner malgré na kena ngo pa muto nga na sala kite na ye quand même ko betela yo lisolo pourtant yo obeta ngo bato mususu pe e ko sunga bango o nan ba sali makambo o nga na salite ba salate o pe basi ba sala ba ko komona pe ba concerné ba singa bango pe pardon on ne sait jamais yango na ko ebisa yo likambo nde ko mo sa ebisinga eza likambo ya N oyo ezalaki kati na ye N oyo azalaki nango envers moninga na ye N oyo etinda bebisa moninga N abi mama Eliane moninga nanga oyo tozalaki totambolaka na mwa ya Kishasa tozotambola na mwa ya Kishasa oyo mutaka nde mo ezongala tobande kotambola na mwa ya Kishasa oyo biso na ye tobande kotambola tosali ba bêtises ensemble tozwi mibali ensemble bisika moko tosali ba poto na biso ensemble moninga na nga wana tosali mabe nyonso biso na ye awa me na kotambola na biso moninga aye kozwa mobali ake poto azwi mobali ake poto tango azwi mobali ameme na poto nga na tikali na Kishasa tango na tika na Kishasa na ye kozwa pe mobali ya poto pe kaka tango na zwi mobali wana ya poto to bandi kosala makambo nde na yebika aza moninga na beteli lisolo tala mobali boye tala mobali yango asa ye awa tokutani na ye deja tosololi na ye deja boye na boye nga pe kala te na osala nini na kolanda yo kuna nzoka moninga na ngata to bande kotamwa nde tozalaka moninga bandaka kolinga ngai ya lokuta ya likolo ya mbebo jentesa lokuta kati na ye abandaka kolinga ngai te me ngai na genre bato nazaka na ngai gentil so na lingi mutu so na lingi na ngai pe mutu te na evitaka na ngai to bande kotambola po na ngai na yebi ke eleye elenga na yebi ka za vraiment moninga nazozo lokola ma sœur même pas meilleure amie lokola sœur na ngai na pesi ba coordonnées ya mobali na nga po ye na mobali baza na poto mobali alinga kinga mobali ayaki o to sito monani to sito yokani libala to balana yebi bambali na bino ya poto bango balinga basa Kishasa pourtant bayaka absoluto l'impact bango so mobali ya poto ayena Alexa mobali ya poto netiko na lisumu te mibala poto bolanda basa Kishasa biso ko bolingi bango ko Alexa bino ti azana lisumu te neta yebi lisumu te asala no mabe moko na mokilité bazalaka très douce bazalaka gentil baskola ka bango makolo na ya citron basaka bango maboko manzaka balambela bino mo bebi tozana ba mopongo tozana ba monganza tozana ba koba biloko wana mibali bakufela na Kishasa biloko bakufela ka kolia awa yango wana bazoka bango na bakote wana mobali apoto babi pesa ya kolia daga pesa yenzoto pesa mobali apoto kolia tia mobali apoto makolo na ya citron mais siliti abande biso makambo nyonso ya mwasi na ye nyonso ne ya mabe na ya malamu surtout mabe mwasi na salaka okoyeba nyonso tu moninga azwi mobali akei nga nazwi mobali toyokani na mobali tosala ba processus na mambo libala lokola aza moninga na sali nini na zwi numéro mobali nanga na pesi eta mobali nanga azalaka kuna bozakane kuna na poto to suto monani to osaba processus na biso asani aya kobalanga moninga nanga wana zaki na poto mama nitu a détourner mobali akabeli mobali leki na ye
akamati makambo nyonso tobanda kosala na ye ye amibombi Santa Maria azwi basekret oyo ngai ayebisi na mobali abi ye etika na yo wana ma ekufela mbwate ngamu na moninga na ye na oyebisa yo tala ye boye epuis makambo ya lokuta te makambo ya solo tala ye boye tala ye boye tala ye boye mobali adégoûté ta mobali adégoûté akamati abinga na leki na nga bien soko linga kopesa leki na nga epuis aza moins âgé par rapport na ye okino ko bala leki na nga epuis leki na nga soko bali nga mona ko gérer bien tala ka leki na nga mona ko gérer malamu mibali pe ndenge bazalaka mobali pe aye Kinshasa abwakisi mwana mwasi na mbala moko azwi leki ya camarade ya fille falaki babalana na ye azwi ye tango azwi ye ya na yasaki ba arrangement déjà kuna basoleli makambo nyonso a se présenter pa na bango mwana mwasi akoma soko abengi mobali ele karaté abengel mobali a bloqué partout na ba WhatsApp a bloqué partout ki atana bi ndenge nini mobali a bloqué nga ka di koko ebisanga tele ko ta bloqué nga ka boyembala moko tout ça aluki pe moninga ne musuka kuna na poto habita numéro oyo mobali a bloqué ngai nazoki mobali na nga moko kuna na sepelaki déjà nazolanda ke poto tout ça mobali a bloqué ngai tala boye apese kaka ba explication na ngina yebeza nini lokola blokaki ye aza na même numéro moninga wana kamati abengi mobali na ndenge normal bengi na WhatsApp te na normal te na bengi kaka nga naza camarade ya intel namela mwa mai mo eleki naza camarade ya intel azoluka yo azozwa yo te voilà pourquoi nga nasali nini na bengi yo aza camarade na ye d'accord kikamana bino eza ndenge nini habite toza ba kamata tango toza ka bana menga na bima mwa kala na ya poto na tika ye mais lokola komi na ba projet ko ya poto po ebisanga fo bobala na mais azobenga yo azozwa osusu te azomona lokolo bloquer tout ça boye na boye moi mobala na ndalo bi vérité abi mama soki nga na bloquer ye parce que camarade na ye oyo aza awa a détaillé qui vit na ye nyonso abi wana ezama ekufela mbwa alobi tala boye tala boye tala boye tala boye alors na bo okota na camarade na bango ya mwana na bloqué ye libala ezate na boyi na lingi lisusu te yango wana ngamo na linga ki ngamo na boye ngamo na sani na bloqué ye mais le kola loba ki vérité et pas ya troisième personne ya tindaki pour azo ba nouvelle à mobile abengi camarade abi camarade na zu mobile na yo c'est vrai à bloquer yo mais à lobby tala tout ça moi ça ta commune ata to pesa ataka komota kintueni kaka tala camarade no kintueni a pesa ba vie na yo nyonso vie passé na yo à lobby tala yo zabo tala yo bozabo et puis makambongo tango expliquer abi oui nyonso lobby za solo mais vie onga sala nga mokota to sala ngona ye le kola zu mobile meme na poto yango wana abebi selanga ngape na ziko bandeko poto ngape na zikop na nga ya poto ya baby selinga kop na nga poto donc na comprendre donc nde to bande ko tambola na ese kazaka yinanga banda kala abanda ko linganga te alinga kiende vie bonga nga ne na za na vite ay mami ile mba mo en mo ekoti kati na ngai ngala talipenga bi donc ya yinaka ngai abanda ko linganga te yango wana a baby selinga makam na nga ya libala alobi na meki ko fouiller mama nzoka mobali asala nini a fiancé déjà leki ya camarade nanga utopesa kombo kentweni nzoka asala nini a fiancé déjà ngabi OK tokotala poto onenga okenda moi ça tokotala nanga okende poto abi mama na ndima kina mema lisumu wana na ndima ki lisumu wana mama nito na bwakela kile kile malade ya mpese na bwakela ki malade ya mpese na ndima kila mema lisumu na parce que eloko asala kinga na kwa ko ndima te ke ya kwa ko sala nga ndengwana abebisela nga libala akende ko kabango pa leki na ye na ndima ki yango te nde bato bakomi ko ebisanga yo yeba kite tala ndebo bande ko za na ye azaka musaka ko critiquer yo musaka akoloba mabe pona yo et pourtant makambo bosaka bino mibale me ya batamaka akoloba ya yo to banda otala bino kana miso di penza camarade penza benga ami ennemi penza camarade Moussa n'est qu'à critiquer yo, Moussa n'est qu'à tonga yo, soit qu'on se place ba tongo yepa ba kiti pilipi na mwa, menda tonga yo mingi. Amour na bino, amitié c'est qui sincérité. Yo peut-être aux qui sincère na amitié mais yé à ce qui sincérité. Yango moni a détruire yo tina suka. Habillé pas bois kelile ki camarade na maladi ya pese. Habita na bois kelile maladi ya pese. Paf na kati na ke baza.
na bwakeli kine malade na komika kobenga kuna ndenge nini kuna ndenge nini kuna ndenge nini akomaka muto kwanza ta na bwakeli malade po en mo ekota ekati nanga kana mo ekota kikati nanga komona ke ndenge ni yako kobebisa réputation nanga na mobali alinga balanga alongolanga na 40 degrés amemanga na 4 saisons ya sa komena 4 saisons azolia ba hamburger amata ba métro amata ba tram ata mona ba itch na ba Iber ngai nde natambola na yango ngane natambola na moto ngane natambola na taxi na baki poto wana leki na kunyata ngote na bwakira ke maladi pour monter mes salaires pasi mingi na mona kiki ya sa 18 ami koki déjà azui le kola leki moto azui mobali ngo afaki na zwa o mobali faki abala nga azui leki na ye e simbate na bwakila leki ne maladi ampesi ngabi o de malade en abi équiparateur ata moto asali mabete ama kila pete soit ki kaka bamba ki penza pese mama na kila braza na vandi na ngai na tuni bongo sikoyo to suki wapi bo suki wapi na pesa ngo abi basali sakati leka na posa na baby sekati basali sango basali sakiye matika na ba tache kuna kwa kameleon ba tache wana penza akende poto ba kesani ba kende ngoli ba tache wana na tika penza na ba tache ngabi siko motema no ekiti abi mama neto motema nangi kiti ka ate mena yebiso quand même pona kotalisa ka na batu oyo ay motema ekiti te ponga mobali simbite na tuni bango ba biki moto baki malade en pese abi so batamboli baki na banzela ya molili ba webisa bango kizangai ba pe ko tuna ngati lokwa nanu batuna ngelo kote tile batuna ngelo kote soki batamboli ba webisa bango kizanga bakoyebisa bango e komona na kingam na bokeli apo ba ko tuna nga pona nino sali boy na koyebisa bango pourquoi na sali boy mais lokwa na pe batuni ngati nga pe na vandi na ngai mais na koyebisa ka po e amoso na vandi na bibo leki yango saki nga pe lokote mais eki pona ko punir yani yango na sala ki bongo mais mabe o na sala ki leki na ye il faut que na sala ngona ye moko yaya est-ce que kanaza je m'en veux seulement parce que leki ya bato Poutine a futika po kase il fallait qu'il pas na sala ngo pa ya leki il fallait que na sala ngo pa ye yaya mais bon et on a quand même qui emporté na colère et on a ce qui ont capable qui n'est parce que n'engage qui peut qui n'est à voyager et on a eu solo là na bino bato bota la ngai na solo qui n'est on a ko solo na ye ndenge na baka mukena kambotali en oyo bande kozelo komoko ya mabe makazi en oyo kake koti sa biso na lifelo Caïn likolo ya haine Caïn likolo ya jalousie Caïn likolo ya colère aboma de konaye Abel aboma lipasa na Abel ndeko na ye pona zuwa pourquoi parce que Abel azaki intègre Abel azaki correct ye oli azo bizali ya malamu ya Abel ye a préféré aboma ye Caïn lelo na sa moto na ba Caïn belé c'est vrai ba ndeko to bota mana bango to ponaka bango te mais ba camarade photo ponaka ba amitié photo ponaka botala moi sonné moninga salié bozolia na moninga botambola moninga ye wana ka muto zotonga yo ye wana muto bebisa réputation na yo ye wana muto partout vie passée na yo ye wana muto betaka ya mabe kaka pourtant sa sainteté ye pas za mabe mais le coup la place à tonga kayo yo zala kate mo se défendre exacté bandeko botalanga o bana ba comportement boy il faut que tu que ça ya mabe ce n'est pas bien. Et ça, comportement moko mabe maléfique, ce n'est pas bien. Et ça, mabe makasi. Soko lingi moninga, bozana moninga bo vivre. Soko lingi moninga te ko saka hypocrisie. Et ça la passe makasi comme on a ke muto to liaka to melaka yem to kenda kutonga ngai. Muto to liaka to melaka yem to albaka mabe na kombo na ngai. Muto to liaka to melaka yem to bomaka ba amitié na ngai. Muto to liaka to melaka yem to bebisi libala na ngai. Mabe bongaka na mutu oyo bolia te bomela te soka selo mabe ko so mingi te ba aneka connaissance mobe mais oyo bolia bomela soka selo mabe et ça la passe tina moi l'épinière et soit kamakasi et soit kapenza kaka ye mutu to lia kana ye ka ye mutu to mela kina ye mutu ko sala nga boy na vie faut kozala sincère na amitié faut kozala sincère so mo ki muninga na bible lo biso batimbele ba yokani te batambola nzela moko te so mo ki bozo yokana te oza ta musozo linga muninga na hote botambola nzela moko te moko akende lokola l'autre muso ki lokola Abraham ba amitié ça part ça vient
Les bokoza na amitié na mutu bokabwani o remplacer pe na mutu mususu pe aye to sala na kande mapete moi si yaki ko pesa leki ya camarade na malade ya pese pour asa nini pour se venger na camarade na ye moi c'est bokeli malade ya pese asa ki innocente asa ki na problème te mais le kola yaya na ye abomi libala ya camarade azui mobala na kabeli leki na ye esike matiki moninga oyo kanda po abwakele maladi ya pese po abebisa ye nzoto tosalaka na sincérité na amitié bandeko eza important moi ça bato nyoka mipamba mais yaya na ye pa lobi mama nitu ye lokwa sakoti na kati ya ndako ya libala amoni aza na assurance mais ngai pe na kovanger lisusu oyo nyonso totambola toyebani nga na ye mokolo ezali na koyebisa yango mobali na ye mpo naza na nimero ya telefone ya mobali na ye te yango wana ti lelo makambo nano ebimi te mokolo na kozwa nimero ya telefone ya mobali na ye nyonso ekobima yango asatani na poisa yaye mpe na kotanda tanda nono vivant eza bien te eza malamu te mais na kote ya kame ya bato oyo bazaka na haine oyo ekoma biso na lifelo haine eza mabe jalousie eza mabe keto eza mabe motema kokauka eza mabe ce n'est pas bien nzambe azali nzambe amonaka nyonso kosala na mabe eza malamu te epuis yo mutu natunaki nga bi mama ntango obwakeli mwana bato maladi ya pese olali mpe pongi olie mpe fufu na ngai ekiti outi kosokolo mitali mpe devant miroir mabe oyo sali mutu mama nte bongo mabe oyo bango basali ngai mabe oyo yaya na ye asali ngai ngabi kasi fa kozongisela ata na yaya wana asalaki yo me na mwana bato azaki innocente mpo yaya ne moto asali libala ya arrangement yaya ne moto abongisi libala wana parceke bozali na Kinshasa mabe moto asali yo eza yaya na ye moto asali yo mabe mwana bato afuti na ye ka apoka se napesaki tort nabi falaki mabe lokolo zaki na posa kozongisa mabe wana na mabe il faut kozongisela camarade na yabi te mani tu ya na 4 saisons falaki kana zongisa na leki na ye po akwanza na moyo yo akwanza maladi ya pese na moyo yo kanenge salaka ngana sina perdre yebe fa perdre donc c'est un peu ça na ngana so na bino soko za na posa ya kolesa baboti wana posa ya kolesa ma famille ya Bokilo. La providence alimentaire est en Congo. Wabilo mami dia nitu na Congo, la providence alimentaire est allée. Commander carton ya soso, commander carton ya ngombe, commander carton ya makayabu, commander miliki na yo, commander sukali na yo, commander madesu na yo, nyonso lingi kaka na numéro na ngai. Numéro ka oboyebi. 06 15 31 69 90, numéro na ngai yango wana. Maman ni to kosala livraison à domicile. Livraison à domicile. Biloko kolongwa na dépôt ti na ndako. Et pas yo kolinga ba livrer biloko, to ko livrer biloko et pas yo kolinga. Merci d'abord on va soutenir déjà maman Elianitu. Papa Frédéric Dilou na pesio mbote, ba mbote na okune pa ozali na Marseille na maman Olga boka mata mbote na bino yango wana. Ba mbote na bino nyiso to ba bonga maman Elianitu. Moye ngali Bible lobi na biso moto aliaka na motoki na ye ngai yoyo na bimi motoki na nge kosala nini eke kotanga nde motoki na nge kotanga nde bo nzambe osala nini akopambola ngai haine eza mabe jalousie eza mabe keto eza mabe motema kokauka eza mabe nyonso wana eza malamu te mpona lelo tosuki wana que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anobariki. Tata nzambe kalusakumo. Nzambe anubeshane bana betu. Bon, siboka mataba bisous. Bonne journée. Bye bye.